Voilà, bonsoir monde entier, bonjour partout dans le monde. Ça quoi la métisse noire, c'est de pas Herbo, il y a l'émission. Vous branchez toujours dans Nouchka TV, vous abonnez massivement dans Nouchka TV, puisque l'actualité bien les canards. Tout le monde a battu, tous les artistes, comédiens, musiciens, tous les jeunes talents, mutunyo sont dans Nouchka TV, baro les canards. Comme quand on le barabandal c'est Paris, l'autre qui sur le terrain, babi bandal tous les artistes souvent dans la bandal te, bango tout Afrique taka bandal parce que bandal nde babi yango de Paris, te yo kanga bon moura de la presse to beta, papa à carrière naie. Pourquoi il y a comme une baranki les pourquoi ma mission me préférée à et puis pourquoi il y a kende na ba orchestre musuta sala musane comme il faut nini o e kasakae nini o e sala rakie place muso comme makate pourquoi ils a toujours kaka na binemi na bande connaît moko pe kaka baza même médecin na etu kato eba qu'est-ce qui se passe dans monde de la presse yem ta provoquer to ba provoquer kae monde de la presse na sûr déjà nazo benge de na plateau na biso Nouchka TV azokota déjà bonsoir moura. Bonsoir, bonsoir na babonné sa Nouchka télévision au chaîne na banda. Na Nouchka misi bambo te na place ça donc voilà. Ba bien sur la paix bien mérant donc voilà. Na monde de la santé qui to ko za mobile za la mbinga ouais santé bien santé za ngo kimia en tout cas nzambo azo pesaka kimia ndinga donc voilà. Mon réception non ngambe mon na presse. Te ngam ta même na presse za ten ngam moko ka be fort na ngai. Na ton assistant stage nanga na ina ton assistant ki beti nanga na ina na kenda ki kokota ba dossier nanga na kin 24 voilà fallait ba pesa un espace moment na ko sala animation matinale ya tongo mais tellement espace ezarate directeur à programme ya chaîne wana banda so la bien yende mutaya ko brancher na internet après na monique internet c'est bon allez na tika na ngapika na internet voilà donc nde baninga ba kenteli mutebimisa na banda pa interview ezala pas aider azate mutu pas aider azalate azate depuis bandi carrière na aussi le loza munga de la presse boy nini yo apporter dans monde chronique na porter ma mebele même na porter te nga na somba baliwa batu na somba ba problème ma batu na kota ba kimia na ba foyer ezanga kimia na kota ba kimia na ba famille ezanga kimia donc voilà na porter ma mebele na sala pena ebele voilà mo zaka bonne relation na ba musicien nyonso. Oui, j'ai la bonne relation avec mes musiciens presque nyonso sauf que ba o to solate mais o ki nazarana ba on nazarana ba. On est au tengeli métier na yo. Est-ce que moi que ba musicien so sola monter za ma bête. On n'est pas censé au par ya ko solana ba musicien nyonso. Voilà, ata ceux qui métier so ni so to solate. Est-ce que ça naza censé ka solana ba nyonso? Non? O na moni que to solate, o peut to solate. Et ça or ma ya msala, so to comme na msala za ma msusu. Voilà. Bona ba chroniqueur nyonso ba journaliste. Presque tous les chroniqueurs et chroniqueuses, sauf que au bazar niveau na ngati to kuta na pété. Donc voilà. Tant ba au bazar niveau na hôtel, est-ce que ça va tu me pas taper na niveau na? Pour ça pe na ba to ba na niveau na ngati boto kuta to solani. To fanda ni to sekani to solani lo so les alate. Donc voilà ba o ke to zala na bango to zara bon terme na presque na relation na ba chroniqueur nyonso, ba chroniqueuse nyonso, sauf que ba oyo pe oyo. Ezala quoi étape par étape. Tout le monde a ba mamile là, azana ba ta niveau na e. Hélène Kalim passe à un niveau naïe donc voilà oh à un niveau n'a pas c'est ça quand la presse n'est pas groupe comment ça la mandé to biso ton ngata on a ya presse na kuta avec équipe nationale moi be kiri le comme bana membre ba banani o ba charge yo dans la groupement t na dans la groupement te be kiri c'est kufa nango nyo to mon ezeli remonter be kiri nyo so to yeba ka be kiri et kufa sauf que tout comme na tamo ba mtamtazul ka ndenge ya ko se positionner ndenge ya ozala bien ba stabilité quoi mtamta comme le kaneni a comme stabiliser vie na eza stable voilà et ça suma ma bekiri te pour bekiri o ba beaucoup de basalango et apporter la bango le côté et bébé c'est la bango quand même sous ba réputation donc voilà ba réunion na mo beso ba bengi so comme si aux problème ba réunion te na kena OK ne tata ba biso invitation non que lukani ça ba réunion yo ki bien ba groupe par groupe parce que lukani ngam na za groupe monte na kena bloko anate. Moi de la presse est-ce que déjà peut communiquer parce que tout dans la vidéo moi comment la baje moi so moni mutu abimi na tonga za bizarre yo filmer au na YouTube est-ce que vraiment c'est nécessaire mais carrément kuto ko le kango parce que mutu wana na filma na koko na ko loba ko na télévision ta finga ndenga afinga to be juste que art c'est na sala ngonde na ye na sala pas mutu musute ye le ko afinga ngane na filma kaye batu ba mona ponga na ko répondre na télévision par rapport à monsieur ya makambo donc voilà et ngana bandara déjà télévision ye kuto azaki non solo te. Bon, yo le ba m'amener R&D.
Moi de la presse parmi ba générique ozo beta mikolo ni surtout ba mission ni surtout ba beti ba générique na bango so oboka ba pot de fleurs na ba générique na ba mission ba sel musala kitoko na 2020 okoko féliciter banani. Premièrement so na bina tanga komba fali bato balobaka ki po non aza fali déjà to longoli na makambo yo félicitations à Bercy moi na générique peso beta bina filé c'est bon déjà à part wana na yoki sumusute Ba mu pebeti te na lobby déjà que yo aux autres na bato bazo beta ti yo mo opo oza fan da oza na milieu ya bar oyebi ba générique ezo beta oyebi bato ezo yoka na lobby ka onga ya bato nga na zo yoka voilà po na eza ka bina filé allo téléphone na yoka ki yango na yoka kinde na leka te na yoki te ya innocent pa yoki te na yoki te na yoki te na yoka ya bato bazo beta voilà ya innocent wana na yebi te so eza générique ponga na mona eza ka ba parole maloba muto interpréter eza générique te mais auto yoki ndi ba générique te bato babini te wana na yebi te bini me koto yo ponga na kota boîte chaque jour bato bayebi nga ba mona nga na boîte na yoki yango te wana yoki yango te en tout cas sans polémique o na yoki ya bato zo beta libanga ya Bercy mwana na tiré ya bina filé sol kolongola allo téléphone pour aller téléphone déjà beta na voilà relation na Ibraton pianiste te nana relation mona été nana les quatre aux attentes na relation mona été nana relation ta monte nazana ba artiste mususu nga na relation na été o lelo so patron ya chaîne na yo to ba proposer na ba fan no kikeno ya chaîne tenga mona za patron ya chaîne ba fan na yo ba abonné nga fan na ko imposer nga te po nga ko imposer émission za nga na ko imposer bango loko na osala bango ni fu balanda nga fan na ko imposer nga te nana relation na été voilà. Est-ce que 2020 ce côté ba journaliste ni no ba travailler bien makasi za la TV za la net bata 5 to sel ka buzo ba moko buzo bani buzo o mais biso so sel buzo mo yebi ngote bato o bazaki na déontologie bazongi ba komo finga ba musicien ba région na biso bato banolo ba keto za ba anti valeur to finga ba musicien bon bato banolo le kana télévision to mona ba intellectuel ba respectera déontologie ne bango mo baloba mais to mona 2020 bango nyoso bazongi ba ndo finga ba musicien c'est-à-dire que mutasem musala bien za te biso to kana même cercle to finga ba musicien to sa musala moko ya YouTube. Voilà, faut bien surtout ça comme ça monde to continuer ba bravo na bango te bisa bango bienvenue dans monde à YouTube c'est un bon faut supporter ce ko ba retomber tant ko ya pour retomber so e fingi sa famille no mobimba e fingi sa na bato ba kufa oui ba retomber na monde ya na bato ba kufa na bano bana libumba liba bima ba finga bango na mona tike na un jour pas bima na mukili ba fingi voilà wana ce ko faut kanga mutema poto ben ngo kanga mutema pour mutu o bana ko respecter déontologie tant zongi na monde o yebi ke buzo bezala faut supporter kanga motema awa justice ezala raté to bango na YouTube justice ezala raté a ko bana finga du premier 30 justice ezate parce que on dit ma que liambo na YouTube mbonga YouTube nyo ça vaut liango il faut libota no mamba sime voilà Bogard de la presse comme ça et là on est là quoi et pardon Moura de la presse moi na confondre yona Bogard de la presse Moura de la presse depuis banda musala no o ezana eloko mo pena muninga moko to mission moko asala isala o passe vraiment o ngo passe na mutema tilelo tenga mission asala ngelo te nga na mission moko asala ngelo te na pena masama o peta asala ngelo ko parce que nga mo na yebi ko se réserver na yebi ko zala bien na yebi ko éviter parce que yo tout le temps finga ka na yebi ko éviter ba problème na finga bato o nga na nzama no problème voilà bato ezaki to ba lo ba nini to tikala ko zo batin ko kanga maboete o na yebi ke tozala na yebi neni na ko éviter so likambo eza musicien po tozala na yebi neni ya ko éviter so likambo eza na musicien mo tasala nga likambo eza nga parce que na ya rolia na ndaka mutu te na senga ni musicien ba musicien nyoso ba otala nga ba yebo to sololaka na benga musicien mo te na chat téléphone bo alo kabela ngelo sala ngelo boye po so kilo ba sala nga likambo e blessinga donc voilà nga musicien mo ko loba te ke o non mwana na bote na senga nga mutu te voilà o ko zapene lo sala nga te no mona ke blessinga po mususu no bi ke lo e blessinga mso na benga ki po na mbongo pienga te o saboter nga ndi na loba ke eloko blessanga yango na mais lokwa na oya yanga pe na ndako no senga te voilà eloko blessing ezati ngano ezaka rendez-vous musala to kuta na so répétition so concert na ko zo ba image na nga pona la exclusivité ya événement ndengeza voilà proposer peut tous à l'attaché de presse émission oh nga za nga partout na za orchestre bina filé na lobela fali na lobela tous les missions na za na ba bien voilà nga déjà ko mona nga déjà ko mona nga orchestre no so na kota ba tyenga déjà attaché avant que nous mon ami loba qui n'a attaché des temps on a encore orchestre baby qui est attaché pour na lobela tous les orchestres baby qui est déjà attaché à orchestre voilà mais pour comment c'est comme si danger pour na ba musicien parce que bato ba komi ko accuser ko benga na mali ka musicien so ko pesa mali ka ko pas autant na yo te na comme danger pour na musicien ndeni biso nyonso ndo moni biso ba musicien baluka biso baluka biso baby qui wana bana na makambu ngana ko tombola musicien na loko tie na sina tombole likolo na placer
On comprend. Oh. Miseni pena bio pena aux attachés de presse n'était mais au PC makam. Na bien, si autour n'a que ça vibratoire. Est-ce vibratoire c'est une actualité? C'est-à-dire na longolé na sina matière likoloti. Parmi bateau ba sala ba promotion bateau za na te oh ngana ko sa promotion te na ko luke loka ba problème et comme promotion. Et comme promotion ya kombo na o. Mo ba disa ba ko ba problème. Oh. Yango na bina ko luke loka problème et comme promotion ya kombo na o. Ba pipa comme luka ba yamba pe ba orchestre non pona kombo na o e kene likolo. Voilà nga déjà ko mona nga déjà bo kombo ba musicien. Ngana ko sa lukuta sa promotion te mote soka na teka komo ka na cheo ka boy. Mba mo zo actualité. Ah to tangi brator ça na actualité tangi ye. Quand même pour yebike makambo il est kaka na kombo na e voilà nga mo déjà kombo ba musicien so esa ko neni mura lelo ba musicien ba komo kangsa biso na bino ba chroniqueur to ba journaliste ba chroniqueur ba chroniqueuse musique ba kangisa te faut aussi mais parce que musique critique ezanga raté la musique faut critiquer za rapport lobi mbala sima so ba critiquer o ba neni ya kobongisa lelo ba musicien ba koma ko kangisa parce que baza ba lâche ngana lo ba ngo eza koza muto so za lâche ndo koma na niveau wana parce que so ba critiquer o ki koto sali mabe o sali bien te faut ko kangisa ngo bato ngana lo ba ka juste vérité nga so mission beti no to beti te na o so pena lo mama pena toucher aussi mina ba vie privée na ngai lokolo mona no ngana ko yana ndaku no te soko beti le roma be na oloba na ko beti le roma be po mbala simo bande lo beti bien po lobi mboka libande kumisa yo ngana ozala wana te po na soko beti déjà beti le roma be yo bele na loba basa bele siripe na kota nkuba comme te po ba tumsu na bongisa na bango on comprend basa bele na loba na 2020 ça peut na mtuso pas marcher bien te na 2020 oh musique ezaki pena boye boye hein musique ezalika boye boye muta cartonné ezalika fali banze mona yango ne kanga 2020 ton artiste mort autour à part bina fila beti pe banze mona beti mbe na on a fait que la pas beta pas te nam te wana carrément ko lexa ngai parce que acoustique ez album te acoustique c'est le moins pour nous CP ça bat ne dans un moment confinement to par rapport à l'album voilà tout ça artiste moto a déjà album na ya marche auto lo baki beti we simbité parce que to mona ki bina nzembo ya fali album a fali nde kanga ki 2020 to mona pe bina fila yo ko kolongola ngo po bina fila pa beti partout ailleurs même na Kinshasa donc voilà ça peut soyer à Baxi c'est au kolongola pe na carré wana parce que ils n'ont ça beti générique et ça album te to lo bata album voilà parmi bato ba CP bato pendant ba période difficile a pe na carte c'est ça na quantité ana quantité pour je pense pas que voilà, merci beaucoup. Moi, de la presse, il donne vraiment dans le monde des Aranani. Il donne la papi mboma. Papi mboma. Papi mboma, tu vas finir. Oh oui, oui. Ngason le na zoa gouye aussi, ma micro c'est papi mboma. Na vanda ligne bana kala. Kala nga vanda ko sepela na bango nyos ne basala émission. Chaque dimanche pena ndo zapé, te na ndo tala esera zanga na Congo web. Voilà, na vanda tala makasi. Voilà. Yene pena idole nanga. Ozape makamundambu ya yo memo pe na monde ya YouTube te simba tende te ngasi ko na YouTube na yana na stratégie mutu te na yapi na kidola mutu te na yande na ngana loba na YouTube na yalo kwa Yesu na ko kufela masuma batu po YouTube koma ki désordre bato sele lo te ba fingi famille ba fingi bana na yo ngasi ko na yana système ke so na yo ki muta finga ki na lukina vérifier problème no ana raison na ina côté lio mon stratégie ngana yaka na YouTube yango moni nazaka plus aimé na bato belé parce que na somba masuma bato belé ba famille belé ba fingama na makamba YouTube oyo sans le savoir ay msumu mwana na ye muta simba kika micro pour ça l'émission le quoi akuta na ngene kiri songolo mpaka bandi ko finga famille wana et blessa ba famille belé metonga na ya moni ke buzo bana pe kita mwa muke lele koma ba guerre na biso au mona ke bato ba toucha sous ba point étal la famille parce que et comment qui mabe voilà. Était que chroniqueur na art ou était kolekana était liba comédien donc on lingo tama commentaire muke na art le entre Caleb na Elise pour on a assez déjà oyoka ki na mato tela ki na YouTube comment c'est passé qui mon commentaire muke pour en tout cas dossier na to ka version ya Elise maintenant to ki version Caleb te pour to ka pe Caleb fallait ça conférence de presse on dirait rataki to ze apete ka Caleb pour to ka Elise ba ba yoka lito imorote faut yoka tous les deux mato to ko analyser te quand Elise alobaki. Donc voilà, photos de la petite Caleb mais on peut ça peut concerner bandeko batikali. Mon ba place pour signer là ba contrat wana biso to zalate. Bo peut ça rappeler ba téléspectateur tena ba fano balanda biso passe. Pour ezana ba contrat biso to mona eza contrat par papier. Mais bino ba contrat bino ko makana justice papier to monité. Mais to signer ki contrat erbo signer ba contrat na ba chambre bandeko na biso na ba téléspectateur bazala ki tende na biso bato to attendre ça analyse to zala kité. Pourquoi rassure comme que bolingwe simbité mutaluki mutu mususu ekoma ya kilikambu photo funa na ba parquet au contraire sala ki bo sala be metant bo kena ko signer ezaki na komba bolingo ezaki yo sala pour ngana mutu no to beta to bimaka sala eloko bo
ben oui, yo moni l'acception papa un contrat, bana makambo c'est bandi. Exacté. Donc voilà, pour dire que eza makambo ezaki ya bolingo, so que simbi te boya na na télévision te poto mona ka boye bana ki boye liani pa ya ki ka boye papa mais place bolingo bandela ki biso to zala ki te to moni ka makambo yindi o po babwa ki seto sondeni. Donc voilà, faut bo respecter pe bato balanda bino po bazala bazoba te. Tant muto landa yo aza zoba te boya kana makambo bimiska ba. Bon wa scroquing wa salinga bo. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Moi, le lot soko kufeli est-ce que CP là batu bazwa passe na yo wana basala ngo basela ngo video na ninga ko chola. Toi na mokili tiye sukutu o akela bisa pesa biso pe mamukulu ba betara ba sete ba baka ene kulusu batu musupe ba sepela bonga muta mokili o yeso apesi ngaka pema. Kolo pema o apesa batu nyonso monde entier pema ba sekaye bonga muta mokili. Esangelo te. Ozoko se reprocher pété na art comme elaki o se répondre na Karine. Na se reprocher na lote pona muta mokili azi ape mko mamba famille nga kufa yepa seka. Ko si bit de quoi ya seka. Na sa kon si bit po a seka ba bibema bato yebite. Karine na seka bibembe Veline. Série na mama Veline na sala la mwana ino ba kundite Karine na sala émission seka. Mwana Gloria ya beba ebi makamta ebi makambo biso to sala internet abi ndenge ba finga na internet abi mika mukolo moko akufi na mokili. Karine na fongola champa na mela pona mwana Gloria. Donc voilà boso biso to seke mabeni to ebi ki to na mokili to sala ngo parce que to na mokili. Ye pas zela mukolo ko me biso sala ngo pe. Mama malika akufa ki ba seka ba akufi na corona. Ezala nango ka bongo. Ezala nango ka droit de réponse ka ya. Ezala nango ka bongo to na mokili. Lokwa to ebi ki to sala biso mokili muto akela biso pe nzambe. Voilà, tout ça n'a pas de Grèce. Voilà. Bon, tu as la mais tu as une bonne relation. Tu as une bonne relation que sur le camp. Comme au moins, tu as comme lieu, ni ne comme lieu, donc voilà, ça bon. Mais comme tel, tu as la mais tu as une bonne relation. Bonne évolution chaîne. Ça marche très bien. Deuxième chaîne, on a déjà plus de 2500 abonnés. Première chaîne, on a combien de gens? 17 000. Au deuxième chaîne, il y a 2500 abonnés déjà. Comme un patron mais oui, on a zappé garçon le coloculo. Tu peux savoir que tu peux bana chaîne 2 ans à 1500 abonnés mais à les gars finga mutuas oh si na comment na étape na leka étape pour yazana. Voilà ce qu'on a erreur na bana opisa sous maramute maramboza sauter série na opisa marambozo za maye le falo kangango. Le quoi de asi na sauter déjà erreur ko so maramute. Ya. Yo bi pour côté na station sur ma carburant pour zoatin. Et là, on a poussé sa chaîne. Moi, j'ai pas patron ando sur la bien tête. Yo mo vendre bi kene pe no kene faut kanga mona ko na ba chaîne. Te na fongola la chaîne nanga série na comment na GDG pas mida. Voilà, nazara déjà na chaîne nanga par rapport à ba vitesse ndenge zalaki pour tondre ça la système mo boya ba novelas. Tellement comment ki makamu ya ko tu vas dire la vérité belé ça c'est vraiment ba Karine. On a la vérité belé et comment il makam l'état et ça la quoi chaîne wana pe nazalaki pat kolo nango alobaki non le comment ma ba l'état boye c'est mieux ça la émission normale. Ninga ba te ba émission ba déjà ba yebelinga na caché wana. Ah non no côté émission normale na fongola pe chaîne nga pe na côté ba nouvelle sur na to sala ya ba premier épisode na bimisi secret boye deuxième donc voilà neto yokana kin tompe na fongola chaîne nga tu bando ke makamukane ke ne baluka yemi dango comment ki camarade ya Karine et singa isute na sala wana par rapport yes azada déjà master Karine ngana koko adorer Karine te po ya bango ikoma ne singa faut pour ando adorer nga ndesiko ko simba kitende omoni na ntaona ye ko se baser na chaîne nga bato ope ba sepela kite na bango minda salaki ba ye ko ya ba rejoindre ngai. Donc voilà, c'est quand l'église de Kabouanarati, bandi musu batikali bandi musu pe bakei. Voilà. Merci beaucoup tout le monde qui est presque à la fin. Oui, ça va fidèle, ba bonne, ba linga. Continuez toujours ko linga bus to zawana ka pona bango en tout cas. Balobi musala oyo mutamta sala métier na yo ayela ki mutamta sala makamuno ayela ki. Pardon bi ke bino nyoto boza na babuzoba. Mais journaliste mo ta seli kama malonga parce que bino tout obi biso to sa kaka même eloko ka ya kofingana. Mais les quelque chose na ba makamuno ta côté théâtre trop. Comment côté ta mpanzité? Asa makamuno tini. Mamdi sobi qui est en 2020 la journaliste moko te o ya travailler bien bino to ba lusaka lo moko kofingana mais les kechu asalma moko kofingana wana te ya ba 2020 ti elingi comment na comment que les kechu ba bisaki na 2019 banoma qui est premier na bato o basala msana bango bien mais tout remonter ka bebisa côté ma polémique à Karine à côté à fingi bato walobi